siko mobali nini akolinga koya kobala mwasi oyo a exposé déjà ex-mari na ye na kati ya réseaux sociaux akolinga te parce que monke oyo osali muninga lobi pe okosala ye. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Merci bien fidèles internautes, vous nous suivez partout dans le monde en ce moment à travers votre chaîne Aurore Télévision. Abonnez-vous massivement, partagez les vidéos pour nous apporter votre soutien. Alex Nando, moi la Moulouba, le Benjamin de la presse est toujours là pour vous servir. Un grand merci à l'ambassadeur Ange Mamba, tour du monde, le jeune boss, le fils du pays, Apache Moupé, Costa Béton, le patron de Plus 33. Je pense lors de l'introduction, vous avez vite compris que je suis avec Maman Peggy, ma femme forte, tout me kempe ko sololanae. À propos ya makambo komi ko déranger pe ba famille ya romona basi belé ba komi koma. Kokota na ba problème na bango o ba opzona wona ba foyer ba kana wona katsa ba réseaux sociaux ensemble avec Maman Peggy nde to me kempe ko sololongo te ba cause na ngozani ni qu'est-ce qui pousse les femmes ba koma busala ba makambo bongo donc on senga na caméraman na swaza vraiment près na nga fongola nga to solola. Na Maman Peggy à qui je dis bonjour Maman Peggy. Bonjour Papa Alex. Bonne santé. En tout cas, nous avons voilà, nous avons Maman Peggy. Le 30 juin déjà, il fallait qu'ils aient la marche de santé au Wapi. Ma femme forte, organisée qui vit à la mesure au Wapi, chef de l'État, à outil quoi il s'appelle la Marambouya, mesure barrière, au soutien na Makambouya, marche de santé. En tout cas, marche de santé, ils allaient sous-souter. Via makambo ezole kanakati ya mboka. Premièrement biso mona photo ba ko se protéger pour la protection na biso. En tout cas to anilaki yango to na marche les 30 to mataka ngomba to lingaki marche nzamba permettre biso to marcher te to l'air to longoli marche to le 8 réunion les 30 nzamba permettre sous réunion te nzamba permettre to sangana na ngomba toke koluka elonga nzambe yango les 30 lobby déjà za les 30 juin tokomata na ngomba tokende koluka elongi ya tata nzambe biso ba femme forte nyonso toke koluka mawa nzamba uke biso mawa auke na mboka Kongo mawa atangela biso mabunga te donc lobby tokomata na ngomba toke kolela nzambe na tina na mboka na biso. Voilà, merci Maman Peggy. On est à parenthèse tout fond là qui alors si j'aime les allélos tout comme on a basi et belé ba maman ba jeune fille ou ba ça des gens couple cause ba problème ou puis bazo za on a ba foyer na bango ko ya exposer ngo na ba réseaux sociaux sur ba Facebook ba WhatsApp na ba YouTube tout ça yo était que femme forte les olo belo ni temps zo mona ba makambo tout e komi ko s'est passé. Papa Alex, en tout cas tozo makana makomi bibezo banabiso une femme sage bâtit sa maison. Voilà. Moi si ya maele autongaka ndako mais moi si oyo aza insensé akwesa ndako donc pour nga Maman Peggy na ki koloba ba mama oyo bazoya na ba réseaux sociaux na ba problème na bango o etali makambo ya foyer na bango en tout cas baza vraiment ba femme insensée na fingité mais ekomama. Pour moi, si vous êtes sage, vous avez bâti un ndaku na yo. Ko bâti un ndaku est facile. Là, vous avez une femme sage bâti sa maison parce que toye baki déjà que na kati ya ndaku po tonga ndaku ko mati na batol ezana makambo ebele. Donc ba maman bazo sala bongo en tout cas baza ba femme sage te. Pour na Maman Peggy baza ba femme sage te et comment ma pe na parole. Baza ba femme sage te eza kitoko te. Voilà, les gens qui t'ont côté, bah raison ni niazo ça la bongo que baba na rezoa problème na bango ba pour exposer sur la carte sa réseaux sociaux parce que tu ba qui na kala ceux qui moi c'est en bas bazana problème ba okende ko luka oya zali mukolo na bango ndeko moko ba luka pour na ba trouver solution mais les autres comme mona ikomi de plus
na ba réseaux sociaux, on dirait réseaux sociaux qu'on y place sur ba solution ba problème na bango. Papa Alex, omoni maman sozo mona biso lelo et c'est comment manango. Donc pour omona ke to comme de na suka. Quand Jésus loba Bible loba ke akozonga. Donc bientôt ils ont déjà arrivé à Jésus-Christ. Yomo makamso komi ko salama. Donc makambu ezaka soki to monde ke moi sina mobile baza un problème na kata foyer ba ke luka ba parent soit ba boti. Mais le ba parent ba boti ba comme na ba réseaux sociaux. Kota la non spirituellement ils ont le mon corps ils sont vraiment démoniaque. Et ça normalité. Moi si oyo mobile non abali yo. Oya na likamu na kati ya réseaux sociaux pe monde entier mobimba et moni problème ya foyer na yo lelo soki divorcé na mobali wana elongi na yo eza déjà na ba réseaux sociaux siko mobali nini akolinga ko bala mwasi oyo a exposé déjà ex mari na ye na kati ya réseaux sociaux akolinga te parce que moni ke oyo osali muninga lobi pe okosala ye ozomona. En tout cas, ba maman, ba vraiment temps ya ko réfléchir. Et ça qui to côté, et ça bon ba manga ko ba maman bazo sama ba bongo, et ça ba femme oyo en tout cas, ba ebi non zambete. Pour moi so ayebi nzambe, moi so ayebi parole. Oya tambola no banga nzambe. Moi si oyo azozela kaka o nzamba loba na kati ya foyer na ye. Jamais aoki ko bimisa makambu ya foyer na ye na kati ya réseaux sociaux. Ata eleki e makasi ndenge nini. Ezakutu bien alukata ba parrain, alukata ba parents ou bien aluka mutu moko aza na expérience ya likamwa la maman mo mukolo asola na e et non ke eka kobimisa mo na kati ya réseaux sociaux eza vraiment kitoko te. C'est que ko sali mabongo ti bazo exposer ba problème na bona ba réseaux sociaux zo la ke ba parrain tout ba parents tout baza na ba expérience donc baza na bon capable de résoudre ba problème on dirait zo les kamakasi trop. Papa Alex, omoni ezate ke batu bazan ba capacité ko si sa makamwana te. Ezaka bilo mo faut comprendre que derrière basi wana ezana ba esprit moko oyo conduire bango oyo conduire bango ba komati. Comment se fait-il un être humain muto nzamba sali olinga po ezalo quoi déjà réputation na yo. Oui, ko exposer réputation na yo mutu nyon soyez maramoze le kakati ya foyer na yo. Ce qui se plus tard et ça dit que bozonga na mobali wana. Oya lisu na télé ko bake na zonga na mobali yango. Ozomona ezoza penza propre te ba maman o bazo sala makamwana et surtout beaucoup plus na zomona penza ezoza penza na mboka ba paye be rope penza ni makamwana eza penza trop. Ezoza penza mingi. Eza propre te eza kitoko te. To banga non nzambe to banga vraiment nzambe makambo tozo sala ezo pesa pena mwasi lokumu te pona so mona nga mibali te no mona nga mibali vraiment te bazo ka ba lo makambo na bango na foyer na kati ya ba internet na zo mona ngote mena mona ka basi nebite basi e komi nini donc papa Alex eza pena mawa pe parce que ne ba mamu ya kamko afingisa bayaka nyonso donc basi ba kompena ko fingisa biso nyonso to komika lokwa mulongo moko. Voilà, parce que ça peut na papa moko réclama qui a ibisa ki ngai pona ya okirotika moi sinete azala na accès na ba réseaux sociaux akota ba Facebook te ba WhatsApp te yota ke femme forte. Est-ce que c'est une importance ko boya moi ça zala na ba kati ba réseaux sociaux? Papa Alex, mobali na mobali ana ndenge nae. Neti biso to ba femme forte, to za groupe ya WhatsApp. To za na Facebook. Oki opeksa moi sinon akota na ba ni na réseaux sociaux. Peut-être ceux qui oyebi msusu atala askota kana biloko eza ba futilité biloko eza mitina mais na kata ba réseaux sociaux tozomona bato bazo tombola nzambe na kata ba réseaux sociaux tozomona ba ande bato bazo gagner ba ane na kata ba réseaux sociaux ozomona soko moni ke azo kota réseaux sociaux na ay ko sala bêtise te azo sala msusu prière ko za ba prière na ba réseaux sociaux tozomona ngo awa ba prière les ba réseaux sociaux ba prédication biloko belé ozo sunga pe ba foyer ozomona donc il n'a évité pour la mobile o akobo ya mwasi na ya na kati ya réseaux sociaux peut-être yemoko ayebi etamboli ya mwasi na ye peut-être yemoko ayebi déjà vérifier téléphone na kuta makamnini na ba réseaux sociaux na koki vraiment kopesa ba mot torté parce que balobi les maris et les chefs de la femme yenda za chef ya mwasi na ye yenda kopesa mibeko ozomona.
Voilà, un grand merci à toi, Podoka Kalunga, le prince de Dallas, le patron de Moïse, Jojo Chen Awada Motoswag, Paola Schengen qui est à Londres, Bambote, nos places Bozali, Mama Peggy, conséquence ni Nezali, il y a moi si Oyo a exposé problème naé déjà dans les réseaux sociaux, mais convenient dans nos années. En tout cas, papa Alex, c'est vraiment ma bémakasi, na moi si Oyo a exposé problème naé dans les réseaux sociaux. Eza penza et kitisina nous premièrement kitisina nous valeur na yo omoni ndako libala papa Alex eza na makamu ya ndenge na ndenge ko kangisa te mutu nyonso zo moni abimi libanda za na jeep azo rouler na kata jeep mo ya kitoko ke yenda za erase eza makamu susu eza penza ebele na kati ya foyer mais yo moko ozoeba ko prendre yango en charge ozoeba ndenge nini okoki ko maîtriser likambo wana eza te kaka po obimisango na kati ya réseaux sociaux pona ngana ko ba conséquences wana eza penza mabe makasi ezosisa na nous réputation na yo okomi déjà mal réputé parce que bat bayebi déjà makambo ezoleka na kati ya ndako na yo pe bat bamoni déjà oza déjà mauvaise femme oza mwasa malamu te donc oza déjà mwasi moko ata lelo kamwana mobali na yo nga atake mama Peggy atake ndeko nanga congolais to ndeko mboka mususu mwasa boko na olingo bala ete oyaka ko exposer ba makambo foyer na kati ya réseaux sociaux na kolinga ete ozomona eza penza bilo mo papa Alex eza bango te donc eza bilo mo bependa sata zo tombola ngo mikolo vraiment makasi yango ozomona basi photo za penza prudente to éviter vraiment babiloko wana eza propreté et aussi ça peut valeur ya mibali na biso ba foyer na biso. Voilà ma Peggy toki koloba lelo réseaux sociaux ezali pe moko ya ba makambo ezo simi ba trouble kati ba foyer. Papa Alex oui toki koloba oui que réseaux sociaux za pe moko ezo semi makambo na kati ya ba foyer. Pour Facebook wana eza na batu OMC botanga na bango kala eza mtu mso OMC daki ex na yo bo se retrouver na Facebook asengi o demande ami oyambi bokomi peut-être ko solola na ndenge ya bien ozo solola mobile eza mobile ko linga te mwasi asola na ex na ye to mwasi pe ko linga jamais mobile asola na ex na ye parce que boyebele ko kabona ba ona bolingo te ozo mona to ebite ba kabona po anini e fait ya ko solola wana même na mona musicien moko aloba que il faut ko banga mutu oya lekana mwasi na liboso parce que yende ebi faiblesse ya mwasi na yo ozomona eza penza eloko mo pe ko tia ba trouble na bato bazoye ba ko salela ngote mutu akoyeba ne ko salela ngwa bikenga na femme engagée donc qui jamais ko zwa relation mo be na Facebook ezanga tina to relation mo na ex nanga ezana nango ko na relation mo na ex na yo na kati ya Facebook na kati ya WhatsApp na kati ya ba Twitter ba biloko belebele eza ba réseaux sociaux mais ezate ke o memango na ndenga bo salite ke mtu boboyana bokomi kozonga ni na nzela ko komana eza penza propreté mais pona batu misusu pe ezo détruire na bango ba foyer te parce que bazo ba ko salela ngo na ndenge ya malamu na zuna exemple ya ba femme forte bazo salela ngo na ndenge malamu na ndenge ko pesa na ba conseil conjugal pardon plutôt ba conseil conjugaux bazo pesa na ba prière tozo sambela donc ezo sala bien mais pour na batu misusu na ebité soki ezo mema vraiment problème na kati ya ba foyer mais ya ba groupe wana pe ndenge mi ba femme forte bozali belé pe ba papa pe ba sepela la tamo na rabasi na kati ya ba groupe et surtout ba groupe en souri banda déjà na ba réseaux sociaux. En tout cas papa Alex na ebité na biso ba femme forte na mona nga papa moko te oya ya koloba ke ezo déranger en tout cas papa mo azana été pour biso ba femme forte là to pesa ba enseignement tozaka na mibali na biso donc si tozo enseignement papa penda fanza na zo kapena mam tozo lobana siko eloko mabe zana te papa ni no boyela yo ozo mona. Voilà, merci maman Peggy tozo qui est vraiment la souka courir derrière les temps na makambo nyonso tosolola awa conseil nini okoki kopesa na basi oyo bazo exposera ba problème na bango na kati ya ba réseaux sociaux. En tout cas conseil nga na kopesa ba mama oyo bazo exposer makambo na bango na ba réseaux sociaux ba mama botika bongo eza kitoko te nazo regretter pe mingi na bas na mona ki pe mosali ya nzambe moko pe alikaki na problème na ye servante de Dieu moko alika na problème na ye na réseaux sociaux en tout cas etonaki ngai. Voilà.
mwasi wa yebi nzambe ole kana problème na yo o matana mwa msuli kola ngomba soit okende nango na kati ya chambre oluka nzambe yo oye nango na réseaux sociaux eko apportelo ata eloko moko te ozomona tika baye oyo kutu bayebi na bango nzambe te basala makambo wana mais yo mosala nzambe okoki kosala eloko wana te donc bamama oyo bazosala makambo wana en tout cas soki bozomona ke bozobebisa baréputation ya mibali na bino bozomikosa donc eza nanu yo moko mama nde ozobebisa donc réputation na yo ozolakisa ke oza femme moko incomplet okokaki te okokaki ko gérer foyer na yo te okokaki charge ya mariage te yango wana omoni ke okoki te oye liboso ya TV po oyebisa public ke omi se racheter ozomona eza penza kitoko te bamama botika bizaleli wana soki mpe eza derrière baesprit ya mabe nde ezomema bino bobondela mpenza nzambe esalama lisusu te ezofingisa mpenza lokumu ya mwasi yango ozomona mibali misusu bango komona biso basi loka baobjet moko boye a cause ya makambo na biso moko tozosala tomipesa mpenza kilo eza kitoko te bamama tolobaka justice ya solo ezaka nzambe ata mobali yango asali yo mabe soki oza na poso se retire na ndenge na yo tika nzambe asala mosala na ye parce que baki justice eza ya ye nzambe na vengeance eza ya ye nzambe jamais okoki koya kopibliaka yango na TV muto oyo ayebi ke eloko oyo nazoloba eza vrai ata na osala na poso aka ondimisa yango bato po ani foleka kaka na réseaux sociaux mpo ondimisa yango mokili okofanda na yo mpe nzambe moko ayebi mokolo temps wana ekekoma nzambe moko akodévoile likambo wana bato bakoya koreconnaître ke oui ezalaka esolo ozomona donc conseil nga na kopesa en tout cas bamama eza kitoko te tozosisa mpenza lokumu na biso makasi en tout cas mitu na biso fo esalaka fo tosala mpenza effort tozala mpenza basi ya mayele. Voilà, merci Maman Peggy Alama. Vous êtes vraiment bolandi biso na kati ya Aurore Télévision. Pour partager la vidéo, na biso toujours pour nous soutenir Aurore Télévision à travers ba sujet ou apito meme la rabino et ça la rabino peut bien place bozalaka. Ba numéro affiché bobenga merci à Maman Safi Ilonga ya papa Eric Bikembele Azimandiki ya papi Muchongo Maman Peggy to comme vraiment na suka mot de la fin puis ba dédicace na ba tutu balandi. En tout cas, mot de la fin nanga Isaac Kaboué et surtout bande kuna biso ba congolaise o bozana mboka ba baya. Bobo ba penza lokumu ya femme africaine. Bobo ba lokumu ya femme africaine. Nationalité na bino boza ba français te. Soki bango basala kango parce que condition na bango ba vivara bongo. Biso toza ba basi oyo to mipesaka lokumu toza ba femme africaine poto ekosa yo te esaliso makambu te oyo biso aba africaine to sala kango en tout cas totambola penza na culture na biso ya ba africaine ya ba femme africaine toyeba vraiment ko bomba kilo na biso wana o ngana koloba vraiment yango wana na pesi merci na Madame Patricia Kabemba na pesi pe na mobali na ye papa Junior Nguba na pesi vraiment merci beaucoup na pesi merci beaucoup na ba femme forte nyonso ba maman vraiment bazo atona bango o vraiment bazo tia vraiment mayele na bango koyeba ko pesa conseil pour ba foyer ya batu ebele na pesi bino vraiment ba merci na musala o tozo sala parce que ezaki déjà na mabala mususu ese tengamaki mais à cause ya femme forte mabala ezui vraiment vie na pesi merci na DG na biso ya Aurore TV mais c'est Gauthier Vitaki Weteche na pesi merci beaucoup na papa Abire na pesi vraiment merci beaucoup na Shwana Nyangi na pesi merci beaucoup na Aurore Vitaki na pesi merci beaucoup na Nzura Weteche na Bosanité merci mingi vraiment na papa nanga Eric Laji wana penda da rayaya soki nazobenge papa parce que aza vraiment papa pour nanga na pesi vraiment ba merci beaucoup na ba abonné na biso nyonso Aurore TV o batala kabiso o balanda kabiso o ba commentaka
En tout cas, napesi bino vraiment merci tolingi bino mingi. Voilà, merci, c'était la maman Peggy Alama. Toti kosolone concernant makambo oyo basebele ba komi nango kozwa ba problème na bango ya ba foyer ko exposer na kati ya ba réseaux sociaux. Maman Peggy, une femme forte, donc alobi eza bien teza ko salir d'abord réputation ya yo moko mama yo to sala rango vraiment tika parce que papa ko continuer ne kanzela mais bongo yo lobi na aïe oyo la oyo banité. Merci Nabino Tubolanda Kibiso, merci à notre DG monsieur Watesh cool, merci à Macron Fachi Océan de la presse, merci à toi et à Zimandiki, à Papi Mouchongo, Nathalie Ramazani, à William Ikona, Nabosaniote, vous êtes pas nombreux. L'international Die Chims, Micheline Zitis et Lambert Kitoko. L'international Sylvain Katunda, millionnaire à Kilote, Yunisa Isabella, je vous salue. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.